Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépend qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès LM officielle. Bienvenue. Nabalandi nyonso ya kala, bienvenue na ba oyo nyonso ya sika. Kande toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso Inès LM officielle. En tout cas la famille soki eza mbala liboso esalemi keno oyo ya kokota na chaîne na biso Inès LM officielle. Na osenga na yo s'abonner massivement. Tango ozo s'abonnaka bongo kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et important à chaque fois que Inès LM officielle akotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, tokoboya te pe tokowanga na te po toyebi te ezalaka toujours musala na biso bandalo biti lelo ezalaka musala na biso. Voilà. Lelo toye na makambo awa ya mama na biso Sandra Mbuyi toyaki komona réaction ba réaction ye ebele du côté ya belle famille na ye, réaction ya mobali na ye, ba réaction ekomi mwa ebele bandeko na nga sikoyo elobi ata bandeko mosusu ke pasa na libala ngo Pasteur Jean Bosco abala mama Sandra Mbuyi Moseka. Tomoni pe famille na bango eye pe na ba dossier makambo awa ezali congolais pe de son côté alobi nga pe na otika likambo yote il faut na kobimisa pe ba makambo mosusu la famille. Toye komona lelo famille belle famille ya mama Sandra Mbuyi ba ekomata ba live ya TikTok pona koya kosasa kosabola mama Sandra Mbuyi. Alors avant na tiela bino nanu ba audio na ya mobali na ye bandeko na nga makambo ye pe abimisi pona mwasi na ye na lingi na lobela nanu ba belle famille. Bino ba belle famille ezalaka nini? Ezalaka penza nini? Ezalaka nini na ba mabala bandeko na bino ya mibali? Soki yo mwasi oza na heureusité na ndako na yo libala, cela ne veut pas dire que oya kotia basemeki na bino mal à l'aise. Et puis ya kokamwisa makasi oza komona ka basemeki ya mibali boya kofinga mwasi ya ndeko na bino. Mais boyeba ke bino pe boza mibali. Ata soki lelo na no bali te, lobi kuna okobalaka. Mwasi na yo pe bakosambwisaka ye. Yango bomona bato ebele lelo oyo surtout basi ba chanja mitema. Mwasi tango akotaka na libala, ba intention ezalaka te ke non aya ko diviser mobali na famille na bango. Mais bato o ba pusaka basi mosusu bakoma na niveau ko divisaka mobali na famille na bango ezalaka ba belle famille. Bino ba belle famille bokomi ko lekisa. Eza bien te. Oyo ko linga te basalela yo pe ko salela ngo moninga te. Pourquoi soki bandeko na bino babali ezalaka kaka mwasi na ya salaki boye mwasi na ya dominaki ye siko bino bolingaka bo banda kolongolaka bandeko na bino ya mibali bilamba mwasi wana nde asimaka nyonso. Soki ndeko na bino azalaka na solo ya mabe mwasi wana nde azalaka wana zo assumer nyonso bino bo asimaka soki lelo o tokoya kolobela makambo ya mama Sandra Mbuyi na mobali na ye mais bino famille ya papa Jean Bosco bozala na soni si c'était pas pour maman Sandra Mbuyi est-ce que ndeko na bino alingaki ayebana na ba misala o lelo akomi kosala est-ce que alingaki akobanda osala ngo bozala ba comportement moko ya mabe bozala eti bandoki famille moko ezanga soni famille moko penza ezanga soni boza famille moko ezozanga soni ya makasi ndeko na bino azana tort kutu ya mukete tort ya munene oyo normalement il fallait botelemela ndeko na bino boya kofinga Sandra Mbuyi ayebi kolamba ayebi kosala ti na bambula oyo nyonso vandi na ndako libala bino nde bando lambela ye yango pino pe mibali bokangaka pe minoko na bino soki oza na likambo ezolekaka na ndako na yo libala cela ne veut pas dire que obanda komemaka makambo wana epai ya bandeko na yo ntango bomemaka makambo na bafamille na bino yango bafamille na bino bakomaka tina niveau ya kobandaka kofingaka basi na bino parce que soki yo mobali oyebi koprotege mobali mwasi na yo famille na yo ekotikala kofingaka mwasi na yo te bamibali mosusu bazalaka neti basi lelo bakomi neti mibali ekomi kosala penza pasi penza ya makasi bino bamama bokilo yo osala vi na yo mpona nini olinga kotika vi ya mwana bato pe ye pe s'enrichir asavoure na vi na ye bokoma kaka soki bana na bino babali ekomi kaka komi kolandela abota bana nde nini o boye bapesi nga kombo te oye mataki oye kitaki aobota pa kaka basi aobotaka mibali te ekomi nini
libala ezalaka engagement ya 2 personnes. Yo ntango ozalaki na ndako ya libala ovivra libala na yo ekomi temps ya mwana na yo mpe abala tika mwana na yo mpe asavoure bolingo na ye libala na ye ekozala toujours malamu. Tolanda nanu baréaction ya babelle famille oyo ya kindoki bandeko na nga ndenge bazosabola semeki na bango awa ezaka pasi na télévision ou bien ntango oyeba banzembo wana ezali Sandra mosusu oyo biso toviva na ye eza Sandra mosusu. Eza Sandra mosusu. Sandra qui donne, Sandra, une femme qui donne le numéro à sa grande sœur à Grenoble pour appeler maman Afingakaye. Moi c'est un numéro na chuto kolinga ete banokoya epa na ye. Apesi numéro ya grande sœur na ye et pas maman maman abino abenga afinga maman abino. Afinga maman abiso. Maman salaki yeni. Aha. Sandra qui dit à ses enfants babenga maman son ndeko. Maman biso azandoki pona bana ya Sandra. Bazandoki pona bana oyo ya biso te. Moi j'ai 4 enfants, 5 enfants. Moi j'ai 5 enfants. Il y a ça maman kami balé. Maman wana zandoki pona bana ya Sandra, mazandoki pona bana oyo ngai te. Azandoki pona bana oyo lipasa te, azandoki pona bana oyo leki ngai te. Tobala ina mutema tulingai mais comportement oyo pesa biso na retour ya mutu sala ke to benda na toza la pembeni été. Puisque même temps oiseau déménager, Sandra m'a appelé moi Sébastien. A bengi ngam na yana camionnette na bato pour ba aider komisa biloko na ndako. Na lopango ba somba ki o ayena mobali na ye. Lopango na ba mibale. Sandra ne travaille pas. Sandra ne peut pas acheter une maison ici en Belgique. En Belgique, pour acheter une maison, tu dois avoir un salaire. Sandra, quoi comme salaire, pour aller prêter à la banque, pas payer un bon pas son mandat. Mais Zanda, vous avez un mobile, non? Vous êtes marié par la communauté de biens universels. Oui, ils ont un mobile, ils ont un ce qui est normal, tout à fait normal. Vous êtes marié par le lien, il y a communauté de biens universels. Oh, ils ont un mobile. Et comment il y a eu ce qui est normal. Mais si loba oena mutu komemie Sandra yemoka lobaka moi na nanga ya suka ngai moi na nanga suka nazwa kombo na pesa kombo Sandra nga na pesa mwana oyo ya ngai kombo Sandra mais bolinga ki mais après je me suis dit que na mona ke na sala erreur beaucoup là que ça mutu bolingi mais mutongo en fait il y a lingi binoté mais papa Sébastien ba tout mutu ba comment nga message siko abi papa Sébastien ozoloba mingi bando mataki ti siko to mo no mabe ya Sandra moko te o lobi po ti ko bazo comprendre bi eloko ni d'abord Sandra o ya sali po comme na rage na niveau au message na moni siko abi ti ko mabe ya Sandra ba yebi yango na noté ti siko ba message na moni na téléphone na hello kicho yo zo yeba parce que papa Sébastien Je n'ai pas besoin de me défendre, mais je vous dis seulement que moi j'ai appris une chose. Même si il y a eu un problème ou il y avait un problème, le pardon existe. Mais je ne reconnais pas avoir fait du mal. J'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime ma famille. Et Sandra le sait. Donc arrêtez tout ce que les gens racontent là, voilà. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je n'ai jamais... Et si vous voyez même sur une page, quelqu'un qui vous appelle pour vous dire le pasteur Jean Bosco a appelé. Jamais. Là, je viens de descendre de l'avion. Donc voilà. Dieu m'a donné de merveilleux enfants que j'aime beaucoup, adorables. Et je ne peux pas laisser mes enfants grandir seuls. N'est-ce pas? On connaît les conséquences. Je suis pasteur depuis plus de 30 ans. Écoutez-moi très bien. Nous tendons vers la fin de l'année où le diable est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour déstabiliser les gens. Alors, je ne suis pas dedans. Voilà. Les gens me demandent ta bague. Hein? Je n'ai pas à me justifier. Ça c'est ta bague à toi. Hein? Il n'y a pas de problème.
Je n'ai jamais été marié pour divorcer. Non, je ne suis pas là. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui parlent peuvent parler à ma place, mais vous ne me verrez jamais humilier la maman de mes enfants que j'ai épousée légalement. Non, jamais. Jamais. De toute façon, vous savez qu'il y a, comment on appelle, les enfants sont là. Hein. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc voilà, si quelqu'un me dit que le pasteur Jean Bosco a appelé, non. Moi, je vous rappelle seulement que le 31 décembre, nous sommes en train de faire notre, à partir de 11h30, nous allons... Donc aujourd'hui, l'église a formé des gens qui viennent pour insulter, pour parler, pour dire des choses. Où sont les gens qui peuvent prier quand parfois les couples sont déstabilisés? Voilà. Si vous vous dites que vous êtes chrétien, priez. Mais à mon avis, je vous dis, vous ne me verrez jamais, 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 ni parler du mal de maman Sandra, ni envoyer quelqu'un, je ne le ferai jamais. Donc, voilà. J'ai toujours dit que les intérêts passent au-dessus des conflits. L'intérêt, c'est quoi? Nous avons des enfants. J'habite avec mes enfants, je reste à la maison. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne suis pas, je n'étais pas, comment on appelle, je ne suis pas connecté ici pour commencer à me défendre, parler des histoires de mon foyer. Non, non, non. Ceux qui me connaissent, ça va faire plus de 30 ans que je suis pasteur. J'ai de l'expérience, n'est-ce pas? Les gens peuvent m'insulter, les gens peuvent parler. Nous bénissons Dieu. Naye na tembe. Naye na tembe. Naye na tembe. Toko ma 10 000 likes na bandoloba. Côte légendaire. Je suis la RTNC. Luka kinga nzoka butu mobimba. Biso zaki butu na zaye olala. Matière eluki lukinga. Eluki lukinga. Nene ya e. Nene ya e. Nene ya e. Matière elukinga. Nga nene ya. Bon. Je m'appelle Néné Akeleke, je suis la RTNC à ma page, le numéro 1. N'a qu'à la vérité, n'a qu'à la sentimenté. Na matière oyo, nous en avons posté à pasteur Jean Bosco. Nous en avons posté à Lipasa Naye. Pour excusez moi, la tanga de bâtir à ma photo, na basima wana de bâtir à ma photo. Pour un rêve que je t'aime, mettez pour moi les cadeaux pour la EV Vanda. Mais un moment, il faut que ça rende ma photo na sima. Nous on a passé à passer à Mukendi, non? Oh, c'est na Canada. Oh, à Salave, na Canada, à Kima, Congo. À sa meilleure amie, il y a pasteur Jean Bosco, ou à Mobile Sandra Mboui. Nous on a bossé na naï. Nous avons bossé à l'Ipasa, pasteur Jean Bosco. Pasteur Paul Mukendi. Nous avons besoin de pasteur Jean Bosco. Nous avons besoin de Fatou. Fatou. Nous avons bossé à Nayo. Nous avons bossé à Sœur Sandra Mboui. Nous avons bossé à Sœur Lydie Kasséa. Moi, si à l'Ipasa, il y a pasteur Jean Bosco. Bandeko, pour mes amis. Sandra zana tata zana mamate. Ngaya ano na za. Sandra, t'inquiète pas. Pasteur, bobongisa. Bino ba pasteur a bokomi boe. Toke no lele pa. Maman, Sandra Mbouye l'orpheline de père et de mère. Soka yebi le côté au tangisa ebo la kisaye. Moi na bino pa yebi nyon sauté. Katore ke peke pasteur zala chasteté, era motuna. Il y a attendre en salle et l'auté. Mais bima na réseaux sociaux. Et là quand ça les alliés. Pour bangon de baba pasteur, ba réputation de bango obeba. Ba am o ba gagner ba am o ba on commence en église on a et ça la bien été.
retour moi so yangai a manqué maman o yangai respect faut na respecter maman na ye il faut y pas respecter maman na donc tant yo tu manques de respect à notre maman est-ce que biso to linga yo to ya pas na ko le ça biso. Mais papa Sébastien, au moment où tu es bien de ça passe parce que vous avez déjà pasteur Bosco abimara déjà na maman Fatou. Pourquoi vous permettez qu'il y a bala na Fatou te a bala sous sœur Sandra. Et là que l'on est tinda qui bien de ça comme pourquoi pas bala ka Fatou te avant. Yo kanga ina le kechu. Est-ce que pona ko bala ngai il faut na décider pona ndeko na moi sina ko bala. Ngana ko décider moi je vais accompagner mon frère. Mon frère me dit voilà la femme que j'aime. Je dis ok, tu aimes cette femme là, j'accompagne mon frère. Ah, jusqu'à preuve du contraire, malobaya pasteur ndeko o yangai ko bozolo bake a chafa tuzemi fatu azana zemite ezali masolo lokota. Au fatu wana bozolo ba wana fatu wana c'est une femme qui o ya déjà na mwana. Fatu azana mwana presque 7 ans. Fatu azana mwana aza kapela mutu na ye Fatu o bazolo balobalo lo wana mutu akotisa Fatu na ndako ke Fatu yaka na ndako ezali ye moko Sandra ayebaki kolamba te ayebi kobatela bana te komen bongo na zokosa bozo mona kaka mama Sandra azoka ye pa bolamba te Fatu Sandra ayebi kolamba te azwa Fatu po Fatu a aider na kolamba ala saye kolamba. Et quand en même temps que maman Sandra moi ça m'étonne que obenge maman aza dini ya kozala maman te pour na respect pour aza moi si non mais moi je suis aza na respect liboso ya moi si bandake pa mbali na ye respect ya liboso ya moi si bandake pa babokilo na ye respect ya liboso ya moi si bandake pa mama ya mbali na ye. Moi je aza ko respecter famille oya yote aza ko respecter mama oya yote parce que yozo linga ba respecter yepe bon onda te ya kabiso to mona zo sambela ko te ya population côté wana maloba mais na kati na ya saila ka maloba te ya kabino te na kati wana sara ba maloba te ya kabino te. Vous imaginez que même le jour de son mariage voilà wana konsenga na opesa bana basi soki okoti na libala nde na ebandeli kaka kande ezalaka parce que ba makambo ebele salemaka na ebandeli omoni kaka no famille oyo eza makambo makasi se retirer penza zala na kwa na yo soki omoni ke eza famille moko eza chrétienne bayambi yo na bolingwa solo baza famille moko ya ba problème te eza bango ka inane parce que na inane nde toyebaka ba famille ndenge ezalaka ata soki boza na fiançailles inane bokoyeba famille oyo nazokota eza boye bopeyaka pe attention omoni soki okoti na ndako okoti na famille songolo pakata omoni bato oyo babala kuna avant yo bazoloba mwa makambo moko boye yo pe zala attentive na makambo wana parce que ebele bato bakota na bapiège ebele et pourtant na ebandeli déjà eza na ba signe moko babanda kolakisa bango mais batikala ko comprendre te eza ka pasi mobala mama Sandra Mbuye baki likambo osali likambo moko mabe makasi courage à toi maman Sandra Mbuye nzambe alela a continuer toujours kopesa yo makasi ya ko continuer vie eza nango ka bongo eloko ka ya malonga eza kaka kosambela continuer kana kosambela kandi ngosambela kana bane o nyonso otika surtout prière te Nzambe alola ya justice soki libala oyo eza libala na yo Nzambe ye moko kotia justice soki pe eza ya yo te kokabwana boko kabwana ngana lobaka toujours eza te ke ozaka obligé kovanda na ndako ya libala oyo yebi ke oza na yo erete to ereste swana peut-être na mobali na yo peut-être soki omoni ke na mobali na yo obo vanda na ndako ezosimba te wana boka bwana mais soki mobali aza bien et que ezaka likambo belle famille se retirer na belle famille ovanda na yo na vie na yo ebela basi lelo oyo basololaka kutuna ba belle famille na bango te ebela basi lelo oyo basalaka oyo bamoni bakipaka ba belle famille na bango te donc bamakambo mosusu baforcaka yango te bisika place balingi yo te yo mpe kolinga te place oyo bazoyambaka yo te yo mpe kokendaka te eza toujours bongo wana eza nature ya mokili moyen ochange yango mpe bachange yango eza te la loi est dire mais c'est la loi eza mwa bongo la famille.